Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pisino ba mbote ba ebwe abarizenu mavimpi malukai mujano moyo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien un peu. Mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe tata asili kola musapsa na makasi kana na bakaite kola kola muka ezali habitude te ko passer journée ezali pe mon mesanote yango ndeko soki olali olamuki okuti mpe mabomo ekati na yo yebala ko pesa Nzambe merci ko pesa merci kaka koki merci kaka za reconnaissance kaka merci kaka eleki nyonso tu po biso tolinga Nzambe kaka po tosengaka epesa biso boye te kumisaka Nzambe pesa merci pour na pe mabomo papa merci pour le souffle de vie pamba te mingi otolalaki na bango basili kolamuka te balamuki te po balingaki te ke balamuka te eza kaka ta musu mutungonga na ye kokiasa nini azongisa molimo epa Nzambe tata me biso so nde toza bona sa moi muto alinga kozongisa molimo epa nkolo azalaka te yango na bato babako la vie n'est rien moi ma vie elle est précieuse, la vie elle est précieuse. Ce qu'on a mis dans tongo, comme ça Nzambe pesa Nzambe tata, merci. So pesa Nzambe tata, merci mon en bonne santé. Au canisi pe bande komi bazana ba hôpitaux, bazana ba maladie incurable, ta muso na maladie te bande bazo bela, ba situation difficile zana batu. Kili na yango koyeba toujours kosenga peta mozo bondela ko bondela pena pona baninga o bazana kati ya mikakatano. Merci mingi na bino ba nyonso to obo disposateur na bino pona kotala to koyoka oya bino votre deuxième maman Eliane Nitu na pesi bino vraiment merci beaucoup. Merci mingi na bino ba o bozo luka lukanga bozo luka lukanga yo bozo benga ya likamboni nazo mona ya nange je na bien na bi la fille de mon père ya mo likamboni ni boy bande konanga ngayo tenga na bino to sanini tozongani tokabona ki ay mimi na lobaka ete soki koza mutakanda kotala ngate pour sepela na ngaite soki koza fanatique révolté kotala ngaite pour sepela na yo na ngaite mais na lobaka toujours que émission na ngeza pona ko bebisa te kasi za pona ko bungisa pona na yaka ko vanda boy na yaka teke na yaka ko bebisa na yaka nde pona ko sa nini pona ko bungisa na baka soki koza fanatique ozali na fanatique révolté kotala ngaite pona lingite motema na esa nini esilika puis boye binga na mutesengo n'est-ce pas ya metenanga bata papa de Diawakan pour moi de mon cœur et pour mon ngayo pour moi de mon cœur comment ça star n'est-ce pas pour moi bande ko le to ko sona bino makambo na oso na bino ezali bongo makambo eza bongo na kati ya kai po mikolo to ko bimisaka ye mingi pourquoi parce que mikolo nyonso lokona bandako kokuta na bino te bato tango baza ko benga baza ko pesa makambo na osa nini nazo ko malaka e pona bomba pona ko solola na bino elongo ndeko soko zamba na boso kuta na ngala ko senga na o s'abonner awa na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour ko za ka notifier à chaque fois que tu retiens émission ya sika ko ba émission ko taka soki to tia émission ya sika o ba ki émission ya sika e koti na kati ya chaîne na biso zala pe mota malamu soko tele émission o kamati o partager pété na bandeko mususu po eza na bato mususu obayebi chaîne na biso te ezala na moyen zana mo eloko wana moi le moyen moi c'est mon cas kobi bon le ko na sina tel bo émission maman Eliane Nitu nga pe na partager na WhatsApp nanga na partager na Viber nanga na partager na Facebook nanga tape na TikTok pourquoi pas pour que bato ba maman Eliane Nitu to ba ko kapé ko eba maman Eliane Nitu votre deuxième maman o to ko solo la lelo ezali ka makambo to solo la mais ezala ka bien ce qui muta betolo li solo ndela lo baka du vécu du quotidien que muto penza makambo ne komela ka e komela ezaka vraiment très bien mikolo ute ko leka awa na epsa ka bino na saki bino histoire moko merci mi pona moni botala ki yango bo partager ki yango botala ki yango penza bo partager ki botali en tout cas te na pesi bino merci histoire na ya ko betela bino awa ya mwasi oyo mobali azonga ka mwasi apesa ye na sima na ye ya ndako olimisa mama muke kaka histoire na ko yebisa bino oyo ezaka ke papa oyo azolinga ka mwasi na yapesa ye na sima ndako na sima ndako boyebi te to ana liboso na ndenge ya sima papa azolinga nzoto na ndenge ya sima pasteur oyo apasola mwasi na ye nzoto na sima
Pour la liboso mon abote bien moi ça za vierge na sima kuna pe to bekezala ka vierge pour biloko ebima za na ya pete za vierge le ba peut-être bato bazarata mso hémorroïde nde bebisa bango na moi sima mais soki bongo te pasteur oyo abebisa moi sina na sima pasola moi sina na sima lisolo onera ko ebisa bino soki ta mosusu mwana ki amonte kende kaka oluki kaka koti na page na nga awa hotel kaka pasteur oyo pasola moi sina na sima nzoto okolanda yango ekopesa nzoto malili ekopesa motema pasi kosala pasi penza lisolo oyo ezaki pasi makasi lelo lisolo na ye kobeta lisusu eza kaka ya pasteur pasteur bakomi na bizaleli mabe bazalaka nango kaka mais ebanda koyebana te mais na monde ya lelo mokili ndenge komi makambo nyonso komi nango transparent makambo nyonso komi transparent makambo ezobomba na lisusu te makambo ezobatama te ndeko kokozala oza na aéroport ozo voyage olaki mutu te oyoka allo oza wapi nana nga na ndako obozokosanga po ane omonaka batilelo foto na aéroport kasi ntango ozo voyage mutu moko azalaki kaka wana na bokendekene vol moko ntango omoni oyo akangi foto atindelinga bomoni mokili ndenge ekomi eza na biloko mosusu omonaka bato bapartage obi moto apartage nzoka ya partage te eza motu azoki asali nini asali partage alors bandeko na nga pasteur oyo mikolo bato bafungola motema kobanga masumu kobanga liwa kobongola motema komona motema oyo na bongoli boye une fois t'avouer ta moitié pardonner na le ba vérité on mikolo bato bakoloba ba vérité makasi ka ndenge tolobaka na bino ake ndenge kaka po banda ko ebisa sa mangwana oyebi ke tabali akobena mola ya singa na ye oui na raison leki elakisi ke ba patron mingi esalama na ba famille na biso nyonso okomona oza na tantine na omoko bo azalaka secrétaire ya directeur abandi kobota na directeur akomi 2 ans bureau ya directeur akomi 3 ans bureau ya directeur oui esalama makasi esalamaka na ba musicien esalamaka na ba pasteur esalamaka na ba bureau esalamaka na ba président esalamaka na bango nyonso tu wana po eloko mingi etinda bango basala bongo po bato bamonanaka na mbongo soki oke na bapapa sentinelle omona ezaka na mwasi na ye moko oke na mwana moko atekaka mai aka na mwasi na ye moko mingi bato bamonanaka na bozwi africain amonaka ke kozala na bozwi il faut za na basi ebele il faut partager mbongo wana na basi ebele wana eza biso baafricain tozalaka ndenge wana mobali africain ana mbongo ana mwa libumu azaka na yo moko mais wana moyen te boyeba nini kaza na mbongo boyeba nini kaza na libumu nini so oza na mwasi moko esimba te ekosimba te ndeko mwasi oyo abeti lisolo pasteur moko ya na kati na mboka na biso na France amamele ni beta bato tozala na bango église moko bako se retrouver na lisolo oyo soki bokomi kobeta boye komona ta mosusu bato bakoya na nsima bako éviter kosala makambo ngo nasala te po lobilobi boye tout ça po eza na baconséquence nango eza na baconséquence ndeko mwasi oyo ayebisi ngai ke na lingombe pa ya bande kosambela azalaka bato basimbelaka bapasteur babible simbaka bible ya pasteur asalaka café ya pasteur bakendaka matanga na pasteur bakendaka bafete na pasteur pondo otiki yango esika moko na taba soki taba aza lokoso te akolia te mais taba ya lokoso akolia obe na molai ya singa na ye mais avant na kota ndenge taba oyo aliaka na molai ya singa na kosima nanu point moko ya basi ya bapasteur to pe ya basi ya mabala bapasteur mingi bandeko ndenge bomonaka bango na tomonaka bango okomona mwasi na ye akapenza na esengo mingi te okomona bandimi na kati église ngona kena nanga pona papa c'est soka pona mapa na église wana te ya nini ango mapa ninga za kanda mapa ni mapesa batumbote te mapa sope ngo soka na pasteur aka kocha bakala bandeko na comprendre
Pourquoi ba maman pasteur mingi bazaka kanda kanda? Pourquoi ba tchaka ba kal? Kazo linga te muta pousa na pemela mobile na minute na moment oya zawana. Ezali ba yebi ba comportement ya mibali na bango. Mibali oyo baza ba pasteur, mibali ba dictateur mingi, ba aka na verset que la Bible nous dit femme soyez soumise. Femme soyez soumise. Verset ya makasi ya bango za femme soyez soumise. Moi si nyoso soko azolinga mobali na ye akendaka na soumission. Moi kala lingi ye anasala nini? Omona ta mobali azobeta ye afandi kaka. Mobali azonyokole tellement nzamba sala mwasi na bolingo kati na ye. Yango etiaka ke mwasi asouffrir mingi na kati ya bolingo. Ba bolingo ndenge toza boye basi basufraka makasi na kati ya bolingo parce que basupportaka mingi babombaka mingi makambo na mitema na bango. Oya mona makambo boye na partager zate na batela ministère mobile na ngai na batela mosala ya mobile na nga na bomba ngo kana kufa nango ngamoko. Mais mibali bamona kanyo sotu wana te. Bamona ka yango te. Bamona ka makambo wana te ke banyokolaka. Comment mutu oya oza pasteur, oza sincère, oza l'exemplaire. Mais yo mutu zo nyokola mwasi na yo na kati ya ndako. Kindumba oyo komi na ba pasteur na lobi bango nyonso te. Na oyo basalaka kindumba na sangisi ba pasteur na saki moko te po ba pasteur malamu bazali o batambolaka na kobanga nzambe o batambola na botosi pe à leurs âmes totikala koyoka papa olangi te na makambo ya mabe ya bondumba ya boite azale kana Elizabeth na ye wone mosa yembi yo lela yo lele yo nzambe nanga leki bango yo apesanga mwasi kitoko yo nzamba mo yo lele voilà totikala koyoka te batloka ba papa olangi pe à son âme a valoriser ki mwasi na ye mwasi a valoriser ki mobali na ye bande ko po mwasi azala malamu na kati ya ndako ya libala po mwasi alinga basemeki po mwasi alinga entourage ya mobali na ye mwasi alinga baninga mobali na ye il faut azala na kimia na kati ya ndako na ye. Mwasi soko aza na kimia akoza na soumission akozala na amour du prochain. Mais mwasi soko aza na kimia te ayinaka bato nyonso boaba mama bozotalanga soza na kati ya ndako ya libala tu sais de quoi je parle. Mwasi aza na kati ya ndako ya libala aza na kimia te mobali apesaka ye kimia te mobali aza malamu na ye te etindaka yina bato nyonso akoyina entourage nyonso ezala basemeki akoyina mosusu kuta koyina na bana bakamarade ya mobali akoyina bango ba collègue musala akoyina pona nini parce que muto yalalaka na ye alamukaka na ye apesaki kimia te ntango ana kimia te aza na esengo te akopesa esengo ndenge nini mpo oyo azwaka esengo te mwasi soko azozwa amour te amour nini akopartagele na bino ekozala te yango na bato bakondanaka ye kutu atoki epa na ye azaka gentil te akozala gentil ndenge nini un mois mobali asimbi ye te 2 mois mobali asimbi ye te oke na kati ndako ya libala ezali nzoto fo etuta na ye yango na ye tuta so mobali akosimba ye te yo oza mopa oyo kotala bango ya kopesa esengo nini akopesa yo oyo eza na kati ya motema yango nde ebimaka na elongi so moto aya na esengo ekobima ye na elongi mais soki moto aya na mawa ekobima ye mpe kaka na elongi so mpe moto aya na kanda ekobima kaka na elongi c'est naturel, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Maman pasteur en église ra akakanda kanda ka sorte et puis to que dans le solo oyo ya pasteur oyo moi soyo ndeko moi soyo alobi nanga ke c'est vrai ba pasteur mingi ba bebisi ba jeune fille ya ba protocole na ba église ba pasteur ebele na ba oyo babala na ba oyo babala te ba bebisi bana basimi na ba église ba bebisi makasi
tokele na ba o babala ba pasteur omona za na rigueur akolinga te mwasne abuka mapeka moya makasi tenga na selma buka mapeka na buki mwa lipeka boy alingi bongo te alingi mwasala ta kwa musulman po ba musulman ba kanga kelungi nyonso alingi mwasala ta bongo soki mwasala ti string biloka bandumba po na nyola ti biloka boye mazolinga mwaso yalinga kalibana petit oya za na ye libanda alinga kenenga lata ka string mona pa tongi pe alabi et pas na zo se retrouver hein nazo zonga gêne pokuna na ndako biloko boye balata kangote nzoka biloko boye ma pasteur azobanga kolata azobanga réaction ya pasteur to pe so alati ma pasteur olati yango pona nini ma pasteur alata biloko boye te nani akoya kotala elamba ya kati ya nzoto dessous o ma pasteur alati nani akoya kotala ngo nani akoya kofungola ma pasteur bilamba po atala ki alata ki string. Maman ebisinga de commencer ebisinga lobby maman Eliane na bota na pasteur. Abota na pasteur. Abota na pasteur. Pona nini? Azalaki proche ya pasteur. Yenda me makasaki ya pasteur. Yenda salaka café ya pasteur. Yenda servaka ete na ye na bureau. Yenda so matanga za bakendaka. Mais yo tambolaka kaka. Na basi mususu. Mwasi na yo anda kotiki ye. Po atambola na nani? Mwasi na yo ndenge otikaka ye. Atambola na nani? Osi mwasi na yo komise rideau ya ndako. Car ceux qui ont église dimanche, azongi ndako. Aki église mardi, azongi ndako. Aki jeudi, azongi dimanche me yo bimaka. Okenda ko tambola, oza ko enjoy. Oza ko enjoy na maboko ya mwasi mosusu. Mwasi na ya vandi. Muta simba ata mupenda zate. Muta pisa ta oza azolo kitoko lobaka ngo sote. Ko episa mwasi kati ndako je t'aime za ali sote. Kozo mwasi ko bima ko kende koleta ata na fast food kaka ezala raté esengono libanda minu na yo libanda ko seka na basi ya baninga okuta na mwasi baninga bisou mais oyo na kati ndako opesa ke bisou te bisou ya pamba sali salutation ka so to kuta bonjour opesa ni bisou moko mona ta bisou na ya litama on maria pesa mona mwasi na yete po aza mwasi libala avanda ninga vandi wana. Nde kwa mwasi alobi maman Eliane bote ya ba maman pasteur mingi ke ba benga na ba jeune fille pembe na mibali na bango protocole ba chaka bana mibali ba chaka penza bana basi na protocole te et puis ce pasteur okendo akete na matanga akendaka na bana mibali akendaka na bana basi te la plupart ya ba ceinture ya ba pasteur basi wana mingi bazaka ba makango na bango ya bota na pasteur oui pasteur on marié na boti na ye mwana aboti na ye mwana homme marié mokomone na cher alléluia et pas à moi si maloba sokali ezate na koloba na kopesa conseil en même temps maloba sokali pas moi si ezate ayebisina bi maman Eliane pasteur wana a calculé ramo c'est une église hein. Donc azaka penza ko kaka lion on peut mona mwasa obanga ka boy na batela ministère ba soufa ka ba se ba pasteur wana bomona ka la plupart ba kaka pasi bokonda na ka bango teke o ndenge ni azaka kanda kana pona ndako aseka kate mobala saka 3 mois apesi nzoto te asimbi ete mo sensation yo sezara su te mobala simba kete ezate po aza concentré na Bible mais po aza concentré na kindumba moi so ebisinga lobby pasteur tango alingaki ye cheli toyi atangele kantique nyonso alobi mama maloba kitoko lokola ba musicien po ba musicien ba na maloba ay mama maloba kitoko lokola ba musicien tanga ba biso ba oyemba nkusa ko lia ngai nzoto amemelo sango kusa ko lia nga motema kusa alia o memela nga sango ndeni
nkusu est-ce que nkusu akomemela mutu sango aliwa soko ozongi te kusu akolianga motema bongo akomemelosa yoke eloko ya ndenge wana yoke eloko oyo abi cantique de cantique pasteur aotangelanga maloba kitoko koleka na bamusicien na monoko oyo baloma to kaka na nzembo oyo kaka mpenzaki bibi obimisinga mai ya miso na elengi olobisingaki yakanga koekonda yoka baparole wana sikoyo pasteur parole wana azopesa yango oyo aza makangu na ye pourquoi maloba kitoko yo kopesa naka na mwasi ya makangu mwasi ya libanda pourquoi maloba kitoko kopesa mwasi na kati ya ndako te ayokaka mpe elenge wana ya bomonaka bato mosu akomi na kati ya ndako anoni avant l'âge babi yango ya mitika boye mais akomitika te ndenge nini amitiki parce que mobali aolula esu te mwasi bapapa bokondanaka bate mwasi amitike mwasi amitiki mpo olulaka ye te mwasi amibongisaka soki mobali na aza kolula ye alulinga boye alulinga mwasi amibongisaka so mobali azolule wana ye aza komibongisa mpo aatire mobali alula ye mwasi akomaka konuna soki mobali aolule te ana ndako mobali alulaki te mobali akipaka na ye te mona ye mpe bina mibongisa mpo alinango moto akipaka te parce que mwasi nyonso amibongisaka mpo na mobali na ye amibongisa mpo na bato ya libanda ta amibongisa te mpo na bato mosusu balula ye amibongisaka mpo na mobali na ye mwasi amibongisa mpo na mobali na ye mwasi asazaka kati ndako amibongisa mpo na mobali amibongisa mpo na bato mosusu te mais soki omibongisi mobali aluli yo te alokolo mipesi mpasi mobo ya kolamba olambi mobali azongi na servi yo te na olia nanga te na sina aliaki nanga deja oliaki wapi ota na oleka kaka naza na moka ya McDo na koti na lia nalala nanga kaka est ce que lobo ozana koasha kolamba bokondanaka basi te bandeko nanga bokondanaka te basi bamonaka pasi mingi na kati ya ndako ya mabala mwana mwasi oyo alobi abota na pasteur babomba secret mais ye moko culpabilité kati na ye ana mutu aosala likambo ya mabe mais kati na ezoyebisa ye ke likambo ozosala eza mabe aosala yango malgré ye mais kati na ezoba te likambo ozosala ya bien te eza mabe eloko osala alobi mama pasteur oyo ake na nga na ndenge ya liboso ake na nga na ndenge ya nsima kote na nga nyonso abebisi alinga na nsima na ndenge akosakana te alinga kosala ye na nsima na ndenge akosakana te mais est ce que asalaka mama pasteur na nsima est ce que wana bafantasme ntango na soki émission na bato babi te mama nitona yango bafantasme eya na moma wana soki kaka eloko wana emati na motona yango fantasme eya nango eloko tout le temps te elekamo ya de temps en temps alobi pasteur alinga na nsima na ndenge akosakana te ata soki ake na liboso mais po asilisa ye faki eka na ndenge ya nsima ifaki na ndenge ya nsima mwana mwasi alobi nasala tutokabona pasteur alingaka te alingaka te ayebisi ye sans toi moyen te yo oza yanga oza yanga mwana mwasi alobi mama Eliane bambula ezokende navandi na ye tobota na ye mwana nga mona azovanda na réfléchir na bi bato bamona ngaka femme seule bayebaka teke nazaka deuxième bureau ya pasteur parce que mobali na ye ka ye wana abi pasteur zuwa hey apusa na pembe na frère te amoni na frère liso na frère te amoni zuwa mbongo mabonza nyonso ekendaka pa ser apesaki mbongo mpona kobatela ye mpona kozala na ye apesaki mpenza mbongo pasteur asalaka te celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel non badon oyo bazwaka bambongo bakozwaka euta bipai na bipai ser aliaka yango alobi natali unazala mtu mwa pesa ngelo kote wana yesera nazala mbali mwa pesa ngelo kote nazaka na pasa kwa za fanatique na ngala zala ka na ye to sito bocha zo s'occuper na nga bien mais après temps so bo motezungi abi maza pasteur ape mobali abatuti bona ovanda ka bona sima moninga mwasi mwana zana papa mais mwana yebi teke wana papa na ye
Moi naza na papa ma yebite ke pasteur aza papa na ye. Po ba bombi sekele. Famille na ye muto ayebi papa na mwana te. Secret na ye na pasteur. Mwana ngope motema mabe, olezo te longa pasteur, azuka elonga mama. Mais mwana ya pasteur. Mwana mo motema mabe. Olezo te longa papa penze funda, yo azuka elonga mama. Abi motema ezo tungisa ye. Ye moko azoba ke surtout tant na mona ma pasteur wana ndenga yaka, ndenga azalaka. Sala nga mawa, meso nga pe na tali vi na nga. Mama ni tole na zo mutu mo boye déranger nga. Pasteur kwa za fanatique na nga, na zalaka na ye. Mais na ekoloba, un jour na kotika kaka. Tala niveau. Abi un jour akotika, mais pour le moment moi etika nano ezate. Ne ba baka une fois tu avoué ta moitié pardonné, yango aye ko betela nga lisolo, nga pe na ye ko betela bino malobi ki ba mama pasteur bolinga kate bana basi ba pousse na mingi pembeni ya mibali na bino ba pasteur. Bolinga kate. Ba pasteur ba chaka bango donc moye ba boya pe zakate. Po bazana ba parole. Bana maloba moko soki ba yebisi yo okoya kaka. Yabo mona kabandeko ozotala mwasi obi o mwasi pasteur yana ba pasteur ba monela basi na bona ndenge osakana te omeki kaka femme soyez soumise que dans l'assemblée les femmes se taisent nzoka pour ba se protéger mwasi peso atali boya sani ayebi ke o ezali gablo na biso et pas etolela ka yango yo ovanda rapela ndako sa yango kenda ka musala ba mama pasteur un frère à moi c'est important. Ce que vous savez, c'est la commerce. 1 euro c'est très important. Quand compter la poche à Moutou, il y a un de cela, maman, elle se bat comme la mambala. Maman, elle se bat comme la mambala pour nani, quand compter quand la papa. Maman vandi, papa mouta pe sa nyonso, na famille beaucoup fait, papa mouta akokunde la bino bembe, famille ezana feti, papa mouta kosela la bino, maman vanda lokola tababe. Nyo soka papa na bana oui po azo mona ke soki na ndimité na sali wite na kosoka kwa pinga na famille na ngai ya ngwana génération le eza bien parce que tokenda ka misala to telemra to ke misala ata bangi basala boyeboy amo kanisa bi kabelo mo osoma na mbongo na ye mbetu mutu esangisa bisoti voiture osoma na mbongo na ye moko mona mwa bala terre a temporiser moi muki mboka oya mindele sali biso bien biso basi pour tous avoir autonome, tous avoir indépendante. Et ça les bien mboka mindele. Ah ole tu aussi makali kambotel ba pasteur. Ce que pasteur yo moko ningo te akawana. Ce que moni ko lingoza la polygame. Po bo moni ke polygamie ezala ngo normal na ezalaka nango na Bible ezalaki Salomon azaki na basi ebele, Abraham azaki na basi ebele, Boyena bobaki na basi ebele, mais officialiser yango. Parce que moi si oyo ayebaka ke naza mwasi liboso babalanga mobali nanga bala mwasi ya mibale mobali nanga bala mwasi ya misato zuwa na ezaka makasi mingi te passe na ezaka makasi mingi te parce que basi wana baza officiel lokola ye ndenge babala ya za premier bureau deuxième bureau babala ye officiellement troisième bureau babala ye avec mobali nanga za polygame. Aroka pasi na 50%. Kwa yebi ke mobile nanga za na basi mosusu na za na bambanda. Kasi mwasi oyo ayebi te kaza na bambanda. Oyo ayebi ke mobile na ye aza fidèle. Azalaka na mobile na ye. Mwasi ya bongo nde asufaka makasi. Ce qui est apprendre que mobile pendant toutes les années là bozala ki na ya bande ko tromper yo na mwasi mosusu mobali na yo abota bana mosuli banda oyo yebite wana na yo kapasi ya makasi mais oyo yebi ayoka pasi na 50%. Oyo yebite o mobali azokosa ye ke nazalaka na yo mwasi na ngezaka yo mama abana na ngezaka yo entre temps mobali akenda kosa nini akendaka kozala na basi mosusu kobima na basi mosusu kolinga basi mosusu kobota libanda wana nda chaka mwasi anyoko na makasi.
soko moni ozala posa kozala na mwasi wana bozala kwa ba pasteur abaluba bazaka na ba 2 bureaux 3 4 bureaux bomba na asute hein pasteur amoluba ko mwasi moko te wana fidélité wana euti wapi pasteur amoluba faza basi na yemi bale azote ya mwasi moko avandi na gauche moko avandi na droite bozala lokola bato ya message ba église ya ba Israël mutombo na le message kuna ba branamiste ba officialiser yango ana basi na yemi bale basi na yemi sato basi na yemi ne posoko zabo yebi ke deuxième bureau troisième bureau quatrième et ça la passe na 50%. Mais oya yebi te ko prendre kaka wana ça la passe na 100%. Nanda ko za kanda pasteur o sexara moi cité moi ça la ta string te moi ke do sepela na string libanda moi ça la tabuka mapeka te mo sepela ka moi si na yo libanda ala tabuka mapeka libanda za ba bisoun je t'aime mais na kata ndako mato ya moi se yo susu je t'aime te ayoka ngote je t'aime ayoka ngote ba biso azwaka lisuti po azana kati ya ndako nani ayebisaka bino mibali ke soko bali mwasi mosa na kati ya ndako asona posa babise je t'aime te mwasi ne yakana posa ya bolingo te na kati ya ndako libala oka yepe nenga mitiki nenga ye munene akoya munene te nenge nini azomona ke oza attentionné na ye te soko oza attentionné na mwasi te mais la femme elle va se laisser faire azo ya munene akotiki soki mwasi abandi ya munene ma chérie na moni ozo ya trop ameka hein mikolo okeba na moni babule ezo ya keba mwasi akosala attention mpo asepelisa mobali na ye akosala attention mais soki mobali ozokipe ye te oza na makangu libanda osimba aso mwasi na kati ya ndako te siko nena kosimba ye ata ngombe soki ese ekoli emoni miliki emelaka mwasi na kati ya ndako ya libala oprive ye nzoto sala keso amour te pesa ke babizu te wana bible nasali peka nzoka oza na molimo ya debauche nzoka oza na bondumba nzoto oyo ayo ozopesa oka na mutu mosusu yango bato ebeli mikolo baolinga su mabala te eya na moko ayebisinga mama Eliane na préféré nazala yanga deuxième bureau na préféré bimaka na mobali bato ke nazala na mobali yanga moko po soki natali bato baa na mabala baa na mibali baza na mibali na bango mibali yango basaka bainfidèle ça sert à rien ya kozala mwasi ya liboso mwasi ya mibali azaka bolingo makasi koleka mwasi ya ndako na faute na bino mibali ntango yo moke pa mwasi na mibali oke kotonga mwasi na ndako otongi ayekuti mikolo mwana mwasi ayebisinga alobi ye mwabisa pasa alobi mikolo kosimbe kuna te kosimba ye te nosimbele nini wana mobali osimbele te na osimbaka na ngai te ye azali wana avandaka nana mama abana avanda naye donc bilenge ya mobali na bafantasme na makambo na ye nyonso to azokende na ye koseklate na mwasi ya libanda mais mwasi mawe mwasi ya ndako basi ya ndako mawe olie kutu bochérir basi ya ndako ebike mwasi na nga ndenge aza boye nzoto na ya ye ezaka apo na nga napese baplaisir nyonso to ya mokili napese bizu na zolo napese bizu na misu napese bizu na matama napese bizu na matoi nasali bolingo kitoko mpo ana mutu mosu akosala makambo te yo préféré oprive ye mokende kosala ngo na mwasi mosusu ozobosana ke mwasi na mosusu peut-être pe akozala mpe na mwa chéri na ye mpe mosusu asangisako mpe na mobali mosusu boya mitema mabe boya gentil te boza mabe makasi mwasi ntango andimaka fanda na libala elakisi ke asakrifie vie na ye mpo na mobali moko mwasi ntango andimaka libala elakisi ke asakrifie vie na ye mpo na mobali kaka moko pour le meilleur et pour le pur oza bona kati ya ndako basous-vêtement na yo eza na bakaka akozanga kosukola pour le meilleur et pour le pire ta musu bwana kati ya ndako bozo telema no bien te pour le meilleur et pour le pire soko akepa makango na yo kona nzoto na mobali boko telema okende koluka banzete mbangu ti okoluka banzete po makango amona ke wana force de frappe mais mwasi na kati ya ndako asa mesana
lundi koko telema, mardi te, mercredi telemi te, tant super 3 mois telema te. Avani na kaka. Mais et pas ya makango. Ce ka mkolo moko telemi te, yo moko kimi okiko luka banzete mbango mbango. Po makango mone ke o mobali. Tala ne bo nyokola ka bato ba sacrifier ka ba vie na bango. Ce que tu le dis vraiment libala, moi si na sacrifier ka vie mobali a sacrifier ka vie te. Pour moi ça sacrifier ke ndenge na bali, o be mobali nanga o moko. Mais mobali te bali yo. O kemte na kati ya mariage, makango na azawana na kati. Makango kayeka motema, ayeka ka malgré abala yabi ke ngane balinga mingi. Mibali muso abala ka moso na formalité. Na bala to zala. Na luka musala po musala esenga fona za na mwasi. Ministère zo senga fona za na mwasi. Zala kwa Moïse mbi. Ana ministère munene makasi abala na yete. Abi mkola abala pe yebani te. Ata totoni Stade de France bala ko bala ti. Bon nga bala kata tele matin na 4h du matin tele makati. Malira na nkukuti. Azalaka na nzala te. Alira na nkuku. Poza mobile. Alira na nkuku. Alala na nzala te. Na nkuku alira na ye. Mais le corps est en officialité. Moi to ba me mama ngizati. Alors, pour la ressource qui ça? Papa Zotalanga. Yeba kopesa moi si na bolingo. Pasteur. Moi ce bobota na ye. Un jour ako craquer. Ako la vérité que moi naza ya yo. To vanda a Moïse mbiye. Mwana oba bimisa ya lokuta te mwana ya solo a mwana ya bebe na yeso ko tele photocopie tant bozo sala musala ya nzambe bo sala mwa bonne difforme bo sala musala ya nzambe malamu lelo bato bazovana na bandako mibale bele balinga soka saba ki église te pona ba comportement ya ba pasteur ya mabe ba pasteur ba linga ko cha batulitoi apart bana baso basaka na kati na ba église ata bandimo ko bayaka ba pasteur ba chaka ba matoiti ba lingi kindumba ya pasteur na ya musicien ya ka ndenge moko différence ezate mais boye bake tango za ko nyokola motema ya mutu oza ko nyokola motema ya mwasi yo balo cha na kati ya ndako tout se paye ici bas un jour okofuta yango mukolo ekozala okofuta po avant de futa na lola mabe to salaka to futa yango nano awa abacha avant bacha na ba cercueil po bacha na sa mabele to futa yango nano awa si mato ko futa yango ko to kenda to yeba ate apo to ko futa yango ko ne pa to kendaka soko sela nzambe sala nzambe na bosolo respecter ba principe ya liloba ya nzambe nzamba sepela na yo soyez saints comme votre Père céleste est saint. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kwa nzamba nibeshana ibala betu bons boka matabi poe. Bonne journée. Wazama to yakoyoka ayoka. Bye bye.